Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Totondi nzambe botondi tosengi kimana boboto na ezala onte ya prophète Muhammad ezala na libota na ina bayeko libaipe bandime banso bakolande na bola mutimo kolomwa suka amin. Sima ya oyo na sengi na bino penga imoko to banga nzambe penza kubanga ya solo. Deuxième partie ya kondima na nzambe nde yango to yeli bino nango lisusu lelo to lobaki mbala elekaki ke kondima bomoko ya nzambe ekabwana kina biteni misatu to mekaki kolobela yango nyoso misatu me to lingaki lelo to ya kolobake bomoko ya nzambe contraire nango donc soki moto andimi bomoko ya nzambe te akusangisa nzambe na eloko mosusu donc unicité de Dieu contraire nango ezali idolâtrie. Alors lelo toko ilakisa na bandimi que unicité de Dieu tawhidullah ezali obligation ya liboso oyo nzambe apesi batu. Mosala ya malamu makasi o moto akoki kosala na mokili ezali koyeba nanu bomoko ya nzambe. Soki moto ayebi eloko wana asali deja eloko moko ya makasi o etikali na sima aza na facilité ya koarranger yango. Ba prophète nyonso, ba messager nyonso nzambe atindaki na mokili akutanisaki bango na ordre moko, bango nyonso batindaki bandimi na bango basambela nzambe moko, ba adore nzambe moko, bandimela nzambe moko. Nzambe alobi na kati ya Coran alobi walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budu allaha wajtanibu at-taghut. Alobi na communauté nyonso natindaki ntoma entoma on atindaki na communauté nyonso na yebisaki ya yebisa batu na ye bo adore nzambe moko et puis bozala musika na oyo nyonso batu bazali kosambela en dehors ya nzambe. Ba prophète nyonso bakutanaki na eloko. Prophète moko ayaki kotinda batu basambela eloko mususu azate, ayaki kotinda batu basambela ye azate, nyonso batindaki basambela nzambe moko. Tellement eza pilier moko munene ezalaki message commun ya ba prophète nyonso. Alors ndeko nanga musulman contraire ya oyo beaucoup excusez-nga parce que plus nazoko s'adresser na ba musulman alors que loko ezali populaire les non musulmans pe bakoyi komona yango eza malamu mingi bayeba qu'est-ce que les musulmans pensent na sujet oyo. Je crois même chez les non musulmans makambo bakokuta yango po ata na mikanda ya nzambe misusu naza mutu ya religion comparée te yango pete objectif na telemeli awa mais au moins bakokuta ke problème ya okozwa eke kote otia liboso na yo fuka mela yango ezwami na mikanda presque nyonso kosambela nzambe moko kupona kozwa bomoi ya seko ezali d'abord ondima nzambe moko oyo ya solo pe ondima ngai oyo ya tindi. Chaque prophète abande koloba na batu bongo pona kozwa bomoi ya solo ndima nzambe sima tosa ngai ntoma na ye oyo atindi. Tout prophète na tana ya lobaki bongo biso lelo tolobaka ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah na ndimike nzambe azali kaka moko ya solo mosusu ya pari ya azali te nzambe yango ezali Allah pe na ndimike Muhammad azali ntoma ya nzambe. Mais na tango ya Noé babande koloba bongo te, na tango ya Noé babande koloba ashhadu an la ilaha illallah wa anna nuha rasulullah. Na tango ya Ibrahim bakoloba ashhadu an la ilaha illallah wa anna Ibrahim wa ashhadu anna Ibrahim rasulullah. Donc chaque prophète batunaye bandimaki nzambe moko et puis baye kondima ntoma o azali na tango na bango ke azali motindami ya nzambe oyo ezali pilier ya makasi. Contrairement na yango mosala ya mabe koleka misala nyonso ezali na mokili o moto akoki kosala ezali ko associer nzambe na eloko mosusu. Nzambe alobi na biso na kati ya Coran abi inna Allah la yaghfir ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Alobi soki moto a associer nzambe na eloko mosusu lisumu wana nzambe alimbisaka yango te. Me masumu nyonso etikali nzamba akoki kolimbisa yango na mutu oyo ya lingi. Elingi koloba nini? Masumu misusu soki moto asali yango akoki kokufa asengi bolimbisi te atubeli te. Me nzambe soki alingi akolimbisa ye.
mais likambo ya kuasosie nzambe na eloko mosusu soki omikufeli otubeli te nzambe akolimbisa lisumu wana te. Voilà sens ya verset oyo. Donc tozwi d'une part kondima nzambe moko, soki moto andimi nzambe moko akufi na kondima nzambe moko azala sur akokende paradis. Mais soki moto akufi azalaki kuasosie nzambe na eloko mosusu eka mikufeli atubeli te akokende lifelo. Voilà sens global ya makambo oyo tozalaki koloba awa. Batu bazwa kondima nzambe lokola eloko moko petete. Bon moko ya nzambe ezali eloko monene o moto na moto il faut apesa yango valeur. Et surtout na adoration na ye ayebaki akwadore nzambe en plus na bakombo ya nzambe na bakalite na ye. Awa lokola ezalaki elema ya suka o tolobelaki mbaleleki na banzi eloko tokoki kokota nango lisusu makasi ezali na niveau wana. Ndeko na nga musulman to ndeko na ngai oyo ozali kolanda ngai même non musulman, comment okoki ko concevoir nzambe oyo akeli mokili azali na makasi ya koleka nyonso na mokili, nzambe oyo eloko nyonso ezali na besoin na ye akende kozala ase diminuer tina niveau oyo azala vaincu na ba créature na ye to azala na biloko ezali ridicule pa ya batu to ya bikela mona yazala na kati ya makambo wana. Biso tolobaka subhanallah, pureté ezali ya nzambe. Donc makambo nyonso oyo ezali na défaut nzambe akoki kozwa manakati te po ye akoki kozala na défaut même moko te. Nzambe azali na insuffisance moko te. Tala pona ko clôturer loko oyo na lingaki na ya na mwa lisolo moke eko justifier makambo nyonso toguti koloba eko ko résumer yango. Tango prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, donc kimia na boboto ya nzambe zala na ye, tango ayaki na message na ye ne bandeli akutaki communauté na ye to batu oyo esika komelaki directement ba arabe bazalaki ko adorer bikeko mingi, bazalaki pe na ba via makama be mingi, mais na côté nzambe banzambe na bango ezalaki bikeko. Sikoyo lokola bazalaki na banzamba bikeko ya ye alobino nzamba azali moko, bango balaki na banzambe bele, nzambo azapona mbula, nzambo azali pona kopesa bana, nzambo azali pona ba richesse kopesa mbongo, nzambo pona protection, nzambo pona, donc bazalaki na banzambe bele. Bazali ko kama mutu moko ayebisa bango keno nzamba azaka kamoko. Biloko wana bozo ko adoreza nzambe te. En tout cas ezalaki facile te ndenge ezalaka na communauté nyonso eloko batu si ba meseni nango mutu aya na le contraire batu bamona kango souvent lokola anormal ekomelaki prophète. Mais na kati ya communauté ya batu ebele azali ye moko kaka ye ko banda makambo. Mwasi na ye ndimeli ye, quelque baninga na ye ba ye ko ndimela ye balandi ye. Baza moke bazo torturer bango na ndenge ya kosakana te pona kolobake ngana ndimi Allah comme nzambe na boyi banzambo ya bikeko ezalaki problème bato bandima ke loko wana. Mais malembe batu bazo continuer kondima, batu bazo continuer ko bakisama, batu bazo continuer kondima, batu bazo continuer ko bakisama ti parmi batu bazalaki fort na communauté misusu bakoti epai na ye. Le cas ya Hamza oyo azali cousin na ye, non comment oncle paternel na ye. Le cas ya ale nani ya Omar o azalaki moko ya bampomba na kati ya communauté na bango. Tangu Omar akoti na Islam ezalaki bien sûr demande pe ya prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pa ya nzamba bande ko senga yango mingi nzamba realizaki yango entre ye na Abu Jahl nzamba exosaki ke Omar ibn al-Khattab akota Islam. Tango akoti Islam bato babande ko menacer ba musulman ba yendenge ba mesana ko menacer ba musulman bakuti ke Omar azana kati ya batu wana ba monde déjà komi difficile nzamba tia ikimia asepela na ye ba moni komi difficile ko contraindre bato yo na o bango balingi par force ba moni ke ba donne changer il faut ba leka na négociation ba tiki force parce que ba senti que ba musulman ba komi pe fort. Alors tango komi na négociation parmi makambo yo ba négociaki na prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam
babandaki ye nano bayebise mais eloko nini ozali koluka soki oza na posa ya bokonzi bokonzi eza pa na biso tokotikela yo parti munene ya bokonzi na biso décision nyonso tokozwa tokoki koconfirme te soki yo opesi aval te donc toza prêt ya kosede yo titre ya ndenge wana soki oza na posa basi tokotiela bana na biso nyonso ata na basi na biso pona oyo kolinga zwa bango otika makambo wana ozali kosala soki oza na posa donc nyonso oza nango besoin toza na posa ya kopesa toza prêt ya kopesa yo mais otika makambo ya koloba likambo ya nzambe moko totika banzambe na biso o bapapa na biso basambelaki na bakoko na biso alobi nyonso wana naza nango besoin te eloko naza nango kaka besoin boyebake nzambe aza moko bosambela nzambe moko oyo akela bino akela bapara na bino epesi pasi bake basololi baye na deuxième négociation babi bon to comprendre quand même problème na mais to moni boy to sala ke ane moko na biso na yo to sambela banzambe na biso oya bikeko e ane wana mususu na biso na yo to sambela nzambe no wana o moko yo zolobela nzamba yeko kitisa surati moko eza na kati ya Kora chapitre al-kafirun nzamba yebisi prophète alobi qul ya ayyuhal kafirun loba e bino ba mécréant la a'budu ma ta'budun ngai na sambelaka nzambo oyo bino bosambelaka babikeko na bino wana te nakoki kosambela yango te wala antum abiduna ma abud pe bino nzambe babikeko bino bosambelaka eza o nzambe nga na sambelaka te bakokani te wala ana abidu ma abatum ngai nakoki kosambelaka jamais biloko bino bozosambela wala antum abiduna ma abud pe bino soki botikali kana na bikeko na bino wana boyebake bokotikala kokokana na nzambe nga nazosambela te jamais bokozala na niveau ya nzambe nga nazosambela la kumdinu kumwali adi soki bomonike bokoyana o nga nazobenga bino na ngote botikala na religion na bino ya kosambela ka bikeko na bino ngai natikali na kosambela nzambe moko oyo nga na yebi akela moki bato bamoni mais finalement ezanini basali mwa réunion na bango batali me biso tozana banzamba ndenge nyonso tozana banzambe ya or tozana ya cuivre tozana ya argent tozana donc ba matière ya banzete talu ya bandenge nyonso tozana bango me mutu oyo nzamba ngo azolobela bon tokutuna ye na baye ko tuna ye balo me nzambe oyo zobetela tolo olboyi banzambe na biso nyonso ko kosambela bango te yango nzambe ngo ya yo azandenge nini mekana nko detail biso ndenge nzambe no azali pona bango bakansaki akoyebisa bango no nzambe na nga aza ya cuivre aza ya diamant aza ya argent bao kambala moko nzamba kitisi maloba abi qul loba donc pona ko répondre bango huwa Allahu ahad nzambo ngai na sambelaka azali nzambo azalika ka ye moko bato batali na banzambe na bango nyonso waza unique azati Allahu samad nzambe na nga azali nzambo oyo akoka na tout bikela nyonso eza na besoin na ye yaza na besoin yekela mote alonga ka tout balonga ka yete akoka na nyonso aza na insuffisance moko te batali nzamba ndenge wana pa na bango azate bilami yalid nzambe nanga abota kati azalaka na bana te wala miulad abota makapete donc azana ebandelite azana suka te abota te abota mate batali oya bango bayende ngwana bazate sima na ngwa sukisa lobi wala yakullahu kufuwan ahad nzambe nanga azali ne loko yo ekokani na yete donc oye leki ye kutu ekoki kozala te mais oye ekokani na ye ezate pe azaka ka ye moko na bakalite na ye bamoni penza ke ya bongo pa na bango azali te sura oyo eza mokuse penza mais ekoki ko résumer au moins matière nyonso tozali ko présenter lelo ya unicité de Dieu
donc nzambe o ba musulman bazali ko benga mokili esambela ezali ko benga ba fidèle na bango ba adorer ezali nzambo azali na qualité oyo tika komonela ye na cuivre aza na ebandelite aza na suka te akufaka te alembaka te aliaka te ayokaka mpe nzala te donc azangaka koyeba likambo te tu oyo ekosalama ayebaka yango balongaka ye te bakoki kobeta ye te bakoki koboma ye te donc aza tellement ya kokoka na tu aza nzambe ya libela akoki kozwa repo ata une seconde te ye nde adirijaka nyonso oyo ezali na mokili. Alors par rapport ya oyo bandeko oyo bazali kolanda ngai nayebi ke tokosuka na bino esika wana e nayebi mbala moko peut-être kopesa yo pasi memeka nanu kotala nzambe oyo ya boye eske azali nzambe oyo tokoki kokuta ye en dehors ya islam. Fo kosala makasi bandeko na ngai tolongola sentiment tolanda nzambe ya solo nzambe oyo akeli mokili mobimba nzambe oyo babetaka ye te akufaka te aliaka te amelaka te alalaka te nde boye tomonani mbala ya nsima soki nzambe asalisi biso na unicité de Dieu mais na deuxième troisième partie nango soki nzambe akosalisa biso. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.